Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki likia na ye pa na moto, kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristu libanga na talo pambate, ba ebanso batelaka ye motema, ba yokisa makasoni soki mokete, na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo, to tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Bobaete Mosane Zambe, voici l'homme topé Vanso Mutombo, ya baki bon kosili sa milulu minene bazaki nango ya sanza mobimba bobaete lobi loleki topé lomigo loleki baota kosili sa manga na bango na mama likambo les grandes montagnes seront aplanies zaki bongo na libanda ya palais du peuple bana nzambe baiki meke ande boze komona na bilili loyembo mabina piololo ezanga kite yoko ya lolenge ya kopambola nzambe na bomo etolanda boni yango elekaki. Est-ce qu'on parle de victoire? Victoire! Soki batu baboyo ato selini ba ondima yote. Je me souviens rencontre à Liboso na palais du peuple, c'était lorsque Toutaki na convalescence de place tokutana imbala liboso ao tani zéro à planer totali ça qui c'est quoi les grandes montagnes et awa tozo koba dans le même thème mais nazo peso sous thème kalaté dans 2 minutes ao lisolo na lingi côté ya lelo na mukanda ya 1 Samuel zo concerné un monsieur, un jeune homme du nom de David. David azalaki elenge mobali na ndako ya papa Isaïe. Landaka très bien. Basangisi batroupe na bango baye base placer na plaine moko. Israël peut de son côté se préparer à quitter pour être babunda avec les Philistins. Yako kamwe ezali ete ba Philistins batelemi balobi bitumba ya lelo ekozala ndenge tomesana te. Tumba ya lelo ezaya bozobimisa elombe moko boponi elombe moko bobimisi atelemi biso pe topesi ya biso ye wana babunda soki mutu na voyez comment j'ai asséché le ciel. C'est pour dire qu'il a exaucé la prière. Là, je peux carrément dire que l'année est de Dieu. Parce que Dieu dit c'est la faveur de Dieu. Et deuxièmement, je vais dire merci aux enfants de Dieu, à tout le peuple de Dieu, pour avoir obéi à l'ordre. Ils ont suivi la discipline. Tout un mois, ils dormaient à terre, à même le sol, ils ne mangeaient pas bien. Et aussi, je veux dire merci aux autorités de la République parce que nous sommes pendant un temps vraiment où il y a vraiment l'insécurité dans le pays, mais ils nous ont aidés à organiser la manifestation aussi à un endroit comme celle-ci. Je crois que je voudrais dire que chaque fois que tu verras l'échec dans ta vie, il faut parler à l'échec. L'échec, c'est une montagne. Quel que soit le problème que vous pouvez avoir, c'est une montagne. La Bible nous dit qu'il faut parler. Parce qu'il est dit, par ta parole tu seras condamné, par ta parole tu seras justifié. Comme pour dire que ma langue, ma parole est une arme. Ça peut m'aider soit à tomber ou soit à me relever. Mais moi, je vais utiliser ma parole pour être justifié, non pour être condamné. Mais c'est comme je venais de prêcher aujourd'hui. Il faut parler. Dénoncer, c'est parler. Nous prions et nous dénonçons aussi. En tout cas, 2024, c'est une année de grandes choses. Une année de distinction, une année vraiment, je crois que même pour notre pays, l'histoire va changer. Vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir de demain, même dans les choses de Dieu. Et c'est suite à une recommandation de Dieu, une recommandation particulière, et je devais m'acquitter de ce devoir. J'ai béni mon pays, les autorités, les nouveaux gouvernements qui sortira bientôt là. Je prie pour que ça soit un gouvernement des hommes honnêtes, pas les gens qui viendront pour remplir leurs poches, les gens qui auront souci du peuple. Et je bénis l'Église du Seigneur en général, tous les hommes de Dieu. Et je bénis la CAC.
nyonso ya zomi na mine ya sanza ya ibale ya mvula nyonso bandeko ya les ambassadeurs pour Christ apesi na mokuse na bokambami ya mosakoli Gary Kenge bango bakutanaka mpona kosepela journée to mpe mokolo mone babengi ya parfum ya mbale ye mama likambo ezalaki bongo la biche qui soupire tolanda boni boni mosakoli Gary Kenge ye alimboleli biso yango. Mais au-dedans d'eux, c'est comme des sépulcres blanchis. Au-dedans, ils sont déjà pourris. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce soir, tu es digne de t'approcher du trône de sa grâce? L'adoration ne se trouve pas dans les parvis, dans le sein de saint. Chacun de nous, en commençant par les ouvriers de cette maison, c'est aujourd'hui un jour favorable où Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. C'est un jour spécial où chacun de nous va déchirer son cœur. Il va se repentir au devant de Dieu. Il dit, Seigneur, tu as vu ce que j'avais fait dans le secret. Peut-être que tu attendais ces jours. Alors je viens renoncer à cela. Je viens te confesser mes péchés. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Je pense que la meilleure adoration c'est celle-là. Où l'homme se consacre lui-même à Dieu. Où l'homme s'offre en sacrifice à Dieu. Pour être une offrande agréable. Ce qui est étonnant, c'est que même nous qui devons servir de modèle au peuple de Dieu, nous compromettons. Alors que j'étais en train de venir, un ami pasteur m'a appelé. Quand je venais, il me dit, est-ce que tu sais que le vieux a engrossé une choriste de son église? Pouvez-vous imaginer des choses pareilles dans la maison de Dieu? Alors, en tant que chrétien, nous devons l'être en réalité. Partout par où nous passerons, que nous soyons considérés comme étant la lumière et le sel de la terre. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là. C'est un jour spécial. Pourquoi le Seigneur pouvait dire, ce peuple mon nom de lèvres, alors que son cœur est éloigné de moi. Alors prenons la position qui convient. Netoko na Zambé, les ambassadeurs pour Christ apesi na mokuse na bokambami ya mosakoli Gary Kenge bango basanganaki lokola mokolo nyonso lomingo na tina na kopambola Nzambe ni tokopesa na nkolo na bolamu nzike e apesaka biso tala tina bayaka meke mokona lomingo nyonso pe kati na puso na tina na kotalisa bolingo oyo bazalaka nango epai na tata bakokoba se kokoba na emoniseli e Nzambe apesaki na mosai na Gary Kenge tolanda boni yeme alobeli biso. Une invitation à la prière. Que nous sommes contraints de nous engager dans cette voie de la prière. Comme c'est Dieu qui nous les demande, nous croyons
qui nous réserve beaucoup de choses. Écoutez mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses cachées que Dieu veut révéler à ses enfants. Il y a beaucoup de secrets que Dieu veut révéler à ses enfants en ce temps de la fin. De grandes choses. Et c'est Dieu-là qui a dit dans sa parole qu'invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que nous devons soupçonner ce que Dieu veut nous révéler. Une invitation à la prière. Quand tu lances une invitation aux gens, peut-être pour venir partager un repas avec toi, se réjouir avec toi, donc que vous vous réjouissez ensemble. Mais là, il y a une invitation à la prière. Et quand on nous invite à la prière, c'est qu'il y a des choses qui sont attachées aux prières que nous allons faire. C'est ainsi que je reviens pour dire ceci. Dieu a des grands secrets. Et à celui qui est à tes côtés, peut-être qui n'est pas connecté, dis-lui, Dieu a des grands secrets qu'il veut te révéler. Dieu a des grandes choses qu'il veut te montrer. Demande-moi et je te répondrai. C'est aussi un appel à la montagne. Comme il s'agit de gravir la montagne, parce qu'il y a là un prix à payer. Heureux sont tous ceux qui vont répondre favorablement à cette invitation en payant un grand prix pour des grandes choses, pour esplanade ya place ya échangeur ya limité ezalaki tombe sans résistance na maboko ya nzambe ya neema mokolo ya dimanche 4 février 2024 oyo na occasion ya prière ya bénédiction d'onction d'huile pe ya baprémisse apôtre prophète de Dieu pour toute la nation Neema Sikatenda bakisalaki toujours l'homme de Mamulaka. Après 3 jours de prière, pour préparer mitema ya bana na nzambe na kolia Sainte Seine, triple bénédiction ezalaki au rendez-vous pour na culte ya dimanche oyo na limité échangeur. Kobanda na Sainte Seine, bénédiction ya ba prémisse, pe prière ya huile. Nzamba azalaki au rendez-vous avec ba miracle, pe ba vraie prophétie ya solo. Maman na likambo, prémisse de l'esprit. Oyo wapi etanga makidwa mikande ebele lokola
Romains 8, 23, Genèse 49, 2, 1 Corinthiens 15, 23, Jacques 1, 18, Exode 12, 13, Pona kolendisa bana ya Nzambe. Depo ya ba prémisse ya 2024, Sainte Seine eliamaki kitoko, kaka ndenge boza komona, pe bénédiction ya huile, ya ngonde yaki ko clôturer makambo avec impact ya kosakana te. Okanisi esili, tintin, ballet international. Ezalaki awa pona kokomisa Nzambe ya neema, bakisa lisusu, louange, pe mabina, avec Yemoko le prophète de Dieu pour toute la nation. Neema sikatenda na pointe, yoga communication. Noko! L'argent ne peut pas te donner la divinité. Amen. L'argent ne peut pas te donner la victoire. L'argent ne peut pas te donner la puissance supérieure. L'argent. Na lisolo ya bato nyonso mokili toyeba bato bazalaka na nguya mpo na mbongo, Mais ils sont morts comme des gens plaqués partout. okoti na ndako na ye woloba bamba yango bisika nyonso na ndako, Les toilettes tout entier en or. ba toilette nyonso esalama na wona. Nous avons connu des personnes comme des Kadhafi. toyeba bato lokola ba Kadhafi. Yoga communication. Noko! Ndimelanga ke! Makambu ya Nzambe eza ya kobeba na ndenge ya deux fois te, parce que le prophète de Dieu pour toute la nation Neema sikatenda atalisi yango polele que génération ya mikolo yo ezali kosala ba course na ba démonstration oyo ezali na bonzambe na kati te par rapport ya Nzambe ya edi na bala pe Nzambe ya sikatenda. Bongo yo mutokanisaki que l'homme de Mamulaka, le prophète de Dieu pour toute la nation, Neema sikatenda asila akosala ba impact pe ba miracle ya boyote abomoni place échangeur etondaki boye. Est-ce que Oui, donc nenge na uti koloba na commission d'abord Nzambe parce que boyebi que église ya Dieu vivant ils ali communauté moko za muneno to za ko déjà 850 église na niveau ya monde oti ko clôturer musala o to sali awa na niveau ya Mozambique to clôturer yango dimanche passé et voilà lelo to sali awa na Kinshasa to za au moins na mapambolo misato ya liboso ezali prémisse ya mibale ezali sainte seine et puis ya misato ezali ko bonde la pona ba huile ya bana Nzambe na ko simba yango te me ba déclaration parce que Yesu alobaki la parole que je vous donne c'est esprit et vie. Alors, nous prêchons la foi à travers la prière de la foi. La Bible dit, la prière de la foi guérira, sauvera. Voilà pourquoi les loba nanza menyo sobaye ezali rassemblement la biso ya liboso ya mbula o ezo salema awa na niveau ya fikine. Et puis to pamboli ba o nyonso baza kolanda biso na betandike mokili mobimba ba pambola. C'était 2024 Nzambe ebisaki biso za année oyo to kotambola na thème moko bana Nzambe faut vina bango tongama lisusu ya sika onyo so Satan a bebisaki il fait tongama ya sika. Voilà pourquoi soué na biso ezali ete kotongama ya sika wana esuaka na biso te ebana ekota pe même na mboka. Donc dans balobi que Dieu doit reconstruire tout qui a été détruit de nouveau et affecté pe mboka na biso lokola les appels mandat ya sika de l'état tongama pe ya sika. Amen. Nakotia boboto na mboka na bino. Nakotia kinya na mboka na bino. Butu nyonso bokozala kolala malamu. Bokolala malamu na kimya nyonso. Eloko te ekoya kotungisa bino. Bokozala lisusu troublé te. Nakosilisa banyama nyonso ya mabe na mboka na bino. Banyama nyonso ya mabe na mboka na bino nakosilisa bango. Moto moko akoya lisusu te kobundisa bino. Banguna na bino nyonso bokolonga bango nyonso. Betela kola maboko makasi. Sikoyo nazana besoin ya ba vaillant combattant. Est-ce que ba vaillant combattant bazali? Est-ce que ba vaillant combattant bazali? Yes. Bonjour mama kamomi wale. Pona mboka na yo. Bible lobi mawa na ba oyo nyonso bazo déplacer borne. Amen. Balaka la mamabe. Je sais. Ozo kende kobele la moto. Moto.
ekutana na ba esprit nyonso ya Satan. Oyo ya kuampite biso na mboka. Ba ampite biso ndambo ya mboka. Moto na nkolo ekitela bango. Moto na nkolo etumba bango. Boyeba ke Kongo na biso eleki nyonso. Ata soki okei wapi oza kaka Congolais. Kongo na biso eleki nyonso. Ozokende kotumba. Ozopelela moto. Moto ekotela kaya Satana. Kaya banguna. Landa bisoza. Nani akotisi mbuma ya mabe? Yango nzambe tozo telemela. Nyonso ya idolatrie. Nyonso ya kolanda banzambe mosusu nzambe. Yango tozo kase yango nzambe. Po yo oloba. Nzambe na lona loba. Loba liloba moko. Kimia ekota na mboka na yo nzambe. Oyo nyonso katisi frontière nzambe. Azala confus. O confondre. Pesa bango molimo ya aveuglement. Pepesa ba soda na biso FRDC supériorité. O batela bango nyonso. Kobima na biso aw. Tika esengo ezala kati na biso. Tika bonne santé ezala kati na biso. Dozwa lipa, dozwa misolo, dozwa misala, dozwa nyonso tozana ngo besoin. Pambola ba oya yonza. Pambola ba oyo batiki misala pe ba ye aw. Pambola bango nyonso. Maboko na bango wana. Ezala makolo na bango nzana. Ezala beni. Nazo pambola yango nzana. Molimo nyonso ya Satan. Ekende bisika bikauka na kombo na yo Yesu Kristo. Petro bibongo. Amen. Betela nkolo maboko makasi. Je remercie l'Éternel pour l'accomplissement total de la prophétie sur les élections présidentielles. Surtout pour les drapeaux du pays qui parlaient, rejetant les autres et recherchant avoir une personne qui pouvait les tenir afin qu'il soit proclamé président de la République. Or que les drapeaux représentent premièrement Dieu, après le peuple et puis la nation. J'ai encore un autre message pour notre président de la République, le président Tshisekedi. Dieu dit, si vous tenez bien les drapeaux sans le faire tomber ou à les négliger, cela veut dire aimer Dieu en première position, sans mélanger Dieu avec l'argent ou bien les biens. Deuxième des choses, aimer le peuple, l'intérêt du peuple avant toute chose. Troisième des choses, aimer le pays comme votre parcelle propre. Et surtout, comme vous avez accepté le message que Dieu m'avait donné de dédier le pays à l'Éternel. Vous l'avez fait publiquement au stade sans avoir honte. Vous avez honoré Dieu. Dieu a dit, il va vous honorer. Parce qu'il a dit à 1 Samuel, chapitre 2, verset 30, j'honore ceux qui m'honorent, je méprise ceux qui me méprisent. Dieu a dit, il va continuer à combattre pour vous. Il va révéler tous les complots de tes ennemis. Et vous serez un président exemplaire dans ce pays, comme ça a été avec le roi David en Israël. Et votre renommée sera grande. Et ça sera le salaire de la fidélité à l'Éternel. Pour tous ceux qui ont tué dans ce pays, l'heure est venue. Dieu a dit qu'il va révéler des choses cachées. Il va réclamer les sangs des innocents. Et l'homme aura à récolter ce qu'il avait semé. Il est temps de se repentir. C'est l'évangéliste Claude de Kaboundolissa, le ministre de la Défense du gouvernement de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Tela! Vraiment na Kinshasa ndimelanga batantino babuakama. Complète ya beauté États-Unis ya buo pia. Grâce ya maison beauté chinoise. Chez Mifi Jafar. Awa, socho koti. Te actuellement na Rihanna kutu ya kokamwa te. Likambo tali manicure. E bongo pedicure ngaye. Côté ya biyema kutu kosakana te. Barobe ya ba grande dame. Barobe ya ba soirée.
ndenge kaka olulaka bastar américaine grâce ya beauté kinoise chez Mifi Jafar textuellement ndenge omonaka bastar ya Hollywood kota basaki kutu koloba te basaki oyo ezali na griffe s'il vous plaît mpe mpo na balocation ya barobe mariage s'il vous plaît nyonso ezali awa na kati ya maison beauté kinoise chez Mifi Jafar batantine ya Kinshasa lelo oyo beauté kinoise eye kolongola complexe ebongo kota bachaussure ngai tena oyo ebongo yo kuna nyonso bozali komona ya kosamba te ezali ya qualité supérieure oyo uti bongo na États-Unis d'Amérique olati ndengo kotaki na ndengo bimi batu batuni yo mama outi wapi po nyonso outi États-Unis d'Amérique otuni ngai prix ndeko ezali ya kosamba te na prix abordable na mbongo ya muke obongisi manzaka obongisi beauté ebongo kota baperike ngai oyo ezali na temps s'il vous plaît lokola ya bacouleur bino batu bolingaka nyonso bokozwango awa na maison beauté kinoise chez Mifi Jafar otuni nga adresse ezali place kobunga te na prince Kasavubu avance ya imika tozoteka bilamba tozoteka basak ya marque toza na biloko ya make-up vraiment toza na nyonso e bao baoya baozala desi te na beauté kinoise bamama ya Kinshasa bajeune fille ya Congo mobimba donc bomoni présence nanga awa eza mpona kosunga bino boyebi kaka biso tokendaka États-Unis yango toinvitaki mpe madame aya na biloko na bango ya États-Unis awa na kati ya Kinshasa mpo asunga bajeune fille na makambo oyo etali beauté donc ndenge boti bolanda beauté kinoise na États-Unis kuna ezalaka beauté américaine mais soki toyei nango awa beauté kinoise bokanisi esili tete réduction ya 50% mobimba mpo na likambo etali manicure pédicure plaquage ya manzaka vernis pe na coiffure mama Mifi Jafar merci na yo po États-Unis ekiti na Kinshasa complexe abuo pia heke yo so bandeko nabengami na kombo ya Ridingwana initiateur ya Asbel yolo na biso mokili mobimba oyo bomesana komona na ba télévision sur le terrain ba activité na biso eyebani ya yambo tozana pasi na motema association yolo na biso mokili mobimba na makambo koleka na Goma ndenge bandeko bako kufa pasi na ba famille wana na balabala yango na toko senga na bandeko nyonso bakonzi ya mboka to telema pona situation wana ezaka na mutu moko te ko telema pona aluka mettre fin na likambo wana eza likambo ya mboka ya Congo biso nyonso ba congolais to telema po to ebandeni ko mettre fin na bato bakolanda kitala biso na mupanzi kote kuna ya este ya mboka yolo na biso ezali nini yolo na biso ezali Asbel une association à caractère social sans but lucratif to sangana lifutite na suka sanza ya yambo tovandi likolo ya bolingo ya mibale cotisation pour te répondre na trois indicateurs autozalaka nango social eza nini ba problème kufa maladie mariage pe ezali social ya mibale éducation to accompagner ka bana na makambo etali etelo tokenda kopesaka badon na ba etelo na makambo etali ke mutu aza na manière ya misato développement na développement yolo na biso evandi likolo nini topesaka ba formation professionnelle ya ofele ke mutu akoma autonome et soki lelo yo moko za na musala na nzoto okoyeba kolela so pa batu te po oza indépendant yango to kosenga na bana yolo tolobi tozali yolo na biso mokili mobimba ndenge koloba tobimi libanda mema yolo Mombele Lingwala Afrique du Sud Bukavu tina île des Caraïbes yolo na biso ezali to kosenga na bandeko nyonso boya to sangana na eloko photo sala force na Asbel na biso yolo na biso vraiment ekozala esengo makasi yango wana eloko mususu na kobeta sete bandeko tongo boko mona ba activité wana ekoleka na ba réseaux sociaux boko féliciter bolinga pe boyeba na kati nango to ko évoluer ndenge nini porte eza polele pona batu nyonso numéro de téléphone na biso ezali 09 93 70 90 49 09 93 70 90 49 wana ezali numéro ya bureau toza pe sur WhatsApp yango wana bandeko eza initiative moko kitoko biso na kati ya yolo na biso action corrective nde makambo toye ko corriger ba action oyo ezalaki mabe na terrain to ko bundisa pe kuluna makambo oyo koleka na kati ya quartier pasi
na makambo oyo ekoleka na quartier mais tozo koyebisa bino bandeko ekosila eloko nyonso po esila esengaka no lisolo tokosolola na sese po tomettre fin na makambo ekoleka na quartier yolo yango wala bandeko message oyo tongo topesa na bino yango wana boya tosangana na asbel oyo awa tozali force na yo force na nga force ya l'autre là so tosangisi ezala toujours bombe. Merci beaucoup bandeko na bayo bolandi ngai. Merci beaucoup. Peki ebele ya kolanda basanga ba Kristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azali yano na mikumba mya bino bolembete basolisanga miso na biso